le mot va lié contre boule qui va se réunir pour nous combattre l'eau peut-être ça pour nous soutenir 4 cabinets. Pour moi, si azawaza mama zawaza la kala mawa ya mona motema, o mema fardo, o mema moi pendant 9 mois à libumuna e. E nós sabemos aí também no Congo Democrático estamos fazendo grande preparação para chorar nosso artista Janify, porque nós também cá em Luanda estamos a fazer uma preparação. Muito obrigado, muito obrigado. Bazwa macaron parce que une fois macaron na yo déjà c'est bon makambo nyonso e kosalama très bien na sengeka yango wana déjà organisation ndenge kosalama ordre kozala et puis toza mikolo ngapla tosala elo moko te désordre ezala donc elo on senge pas tout le monde tosala kaka effort tozala na macaron na biso. On a bon ma image, on a une salité, on a un finger, bah du monde, il y a route négative. Venham ver séries, que venham ver émission. Eh, monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas kolela. Tozanga qui place à côté la image à malam, place à côté la théâtre malam, film malam, événement boy. Gemidor TV, moi je dors. Nazo Dore Yango, le qu'on doraka. Mbetunanga Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour qu'on s'adhère de suite. Gemidor TV, n'adoré. Gemidor TV, et l'anda biso tina banda. Todos os angolanos que chegam em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Bom dia, boa tarde, kaka ndenge toyebisa bino biso ala Luanda tuza wala pona ko informer bino bandeko la biso oyo bazala posa bayeba programme nyonso ya matanga ya kulutu Janify tuza wala pona ko informer bino awa tuza déjà na Kalemba Doge esika oyo réunion ya munene ezali ko salama na ndako ya Pasteur Moïse ndeto ye awa bisiko tozo sangana pona ko solola pona ko yeba ndenge nini événement koleka elongo na ONG na biso Timba Makolo tobosani te équipe mobimba eza awa pona organisation ya matanga ya Gemidor TV atie matériel na ye atie makambo na ye nyonso pona kolekisa makambo matanga oyo ebandeli kino na suka naza sir batu baye oyo déjà baza informé bayebi déjà que place moko kaka tokolela ye ezali na Junior Amorino donc Junior Amorino na kimbangu wana oyo ayebi Jibar Junior ayeba déjà kala mingi te to communiquer bino dates pour la ko informer bino déjà makambo ya corps nyonso déjà babongisi mercredi corps ekozala déjà na Kisasa na pokwa parce que vol ekolongwa avec ekomata likolo à partir déjà il y a 10 heures na ndenge ya Paris na pokwa déjà ekozala lakin nde tokoyeba lisusu kopesa bino programme ya matanga ndenge nini koleka na profiter kopesa Jérémy Pilar Bambote la PCO la PC Papa Deyo mon patron mon boss Papa Deyo la PCO Bambote tokota la kati toyeba nini ezoleka kuna parce que bandeko déjà baza la kati ne ezala kaka nazo mata balembe na escalier awa toza pa Pasteur Moïse
à l'aise sur notre le yango les présidents de la nation on a comprendre que était donc on a la question l'union et la force la zone si mal mal ok família muito obrigado nosso adjunto presidente está mesmo clara tipo água quem tem pergunta já chegamos diversos. Presta atenção, família. Quem tem pergunta, quem tem também uma resposta, tem a vontade de falar. Porque nós estamos aqui para falar, para combinarmos numa ideia para nós todos sobre esse assunto do óbito do nosso irmão Janify. E por isso já chegamos naquele ponto. Quem tem palavra, tem ideia, tem pergunta, estamos à vontade. Muito obrigado, família. Sim. Obrigado pela palavra. Apenas para mim, esse segundo da minha pessoa, para mim ter raciocínio de dar sobre o falecimento do nosso ator Janify, gostaria que aqui o chefe falasse algo, comentasse algo, para nós ter mais adquirir a opinião do vice-presidente, adquirir a inteligência também do nosso chefe. Então, ali, talvez que nós vamos saber como responder essas perguntas, esse meu raciocínio. Esse palavra na corrida de isso, não vai assim que isso vão Excusez-moi pour la grippe. Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, tout le bilan ONG Timba Makolo, ONG, ils ont un projet dans la série de Toutoyebi. Mais biso le roi tous a compté l'artiste, le roi dit tout ça dans le monde à biso et mon vivant. Et mon vivant là soutient au mingi ils ont dans les sous dans quartier ONG. Alors tous ont problème dans mboka au tout perdre moko ya école ya théâtre congolais. Les présidents à mon avis faut que tu organiser matanga ONG à soutenir biso na mwa makambo susu ndeza la kaka. Par rapport à makambo tout oyo ezoya ngai na lobaka boye président oyoka non président oyoka na kati ya ONG esenga ke biso tout se soutenir. Alors ce qui totali bien ONG la biso nanu to lancer yango te nanu moto moko te ayebi rôle na ye awa ke fona sala boye na ka oyo to komi na ka oyo ekomeli biso ke to sala boye peut-être na olobetaki artiste na otala pe liboso par rapport ya makambo tozala ngo na kati ya mboka babitumba mosusu tutu eza kosomba polo oyo na compte ya ONG tandis que bamembre mosusu oyo nano bayebi règlement wana te lobi boye ekoze biso mpe na shit moko quelque part ngana kopesa 2000 wala mpo nazwa polo ya mosusu mpe azwi yango te mais aobeta mpe kaka lisolo keso lalati polo wana te parce que nakili ya 2000 te. Alors tozonga conscience ya bato ekozala mingi ocomprendre ya mpona ngai oyo eloko eza ka moko oyo ezosala biso ke tobimisa ONG na biso na makambo oyo. Alors ONG aza na droit ya kosupporte makambo nyonso oyo tokomi nango donc bacaprice oyo nyonso ezala polo soki il s'agit ke ONG atiale polo te ocomprendre atia polo te soki ezaka ONG apesa bitozo bapolo tolata na nzoto ONG azwa baresponsabilité wana ocomprendre donc naloba en général mpona motu tu po ngai peut-être na apeka 2000 nanga oyo nayaki nango napesa mais naoloba na cas général. Merci pour la parole. Si fallait compléter ma recordeur aujourd'hui déjà que
Premièrement, dans nos associations, Chimba Makolo, ils ont pour ça, il y a s'imposer. Il y a vendre sa combo, il y a yeba. Na stand douana, et c'est un membre belé na kati. Mon a même na Kishasa, mon association mon qui ça là-dedans quelque part, comme sur les médias, mon il va accompagner, bango pour na couvrir l'événement. Quelque part, ils allaient rappeler, on a battu peut-être des occasions au talent leur assistant physique maté, mais d'une manière peut-être internet, tonine. Il y aurait que ah, et leur obligé à coexister, leur obligé à coexister. Bah événement, le 20, je sais pas excusez-moi, moi pour vous dire, bah événement, il y a moins ça la que non, et association et yébana. Na sima événement pour le Kobe banane organisé qui n'a sala qui bona na sala qui bon. Donc petit à petit, bon pour na déjà pour toute première part où tu emboîta qui pour na mangu ya Jani Oyo. Bon, na évité mais combo association est circulé makasi. Combo association est circulé makasi. Donc en même temps, pas de se lever pour nous combattre, mais là vous obligez à battre quand même le combattre. Donc, non, donc combattre l'association pour exister si court. Donc, côté voilà déjà, la monique est emboîtée déjà, pas mourir bien. Depuis que ça, les cambousons, pour autant, beaucoup d'en a combat, c'est que, n'a évité quoi. Même si le plus celui, au sein de la beaucoup de combattre, c'est autant, voilà, ça dame. Donc, voilà. Et puis, sur le plan, il y a 2000. On a pas pour l'eau dans la ligne. Et, tous en avaient pris dans le puissage. Moi, il y a tout ça dans les lots au Congo. Un groupe où on a dans notre travail. Donc, dans notre travail, ça, il y a intégrer le groupe de sous. Donc, il y a intégré le groupe de sous. Et comment il vient là? Ah, yo, salut, si vous pouvez venir à la réunion. Donc, on va aller à la réunion. Il y a le bac à l'élo au Congo. Bon, là, ça m'a règlement, ils ont interdire. Là, il y a qui écrit place de sous. Règlement, ils ont. Donc, sur le règlement, ils ont qui? Mais, article, on a mentionné un moteur, et puis, on a qui peut informer la moto automatiquement la commune à région. Là, dans le bani, les deux awa, peut-être, les bouches à l'oreille, chaque événement, il faut membre de notre association à contribuer à ça. Mais légalement, nous avons tous adhéré à l'association. Légalement. Pourquoi? Parce qu'il va afficher l'adhésion, ils ont la montée. Dans le règlement, ils ont obligé Bissot. Membre il faut à contribuer à chaque événement ou association ils ont organisé. Ok. Comment ça? Les règlements sont obligés, chaque membre faut contribuer à un événement ou association ils ont pour ça là. Ok, d'accord, c'est bon. Mais règlement on a tout encore de bouche à l'oreille. Règlement on a tout le monde à monter, tout tangi à monter. Donc moi, j'aimerais bien. Et ça démarche à ma bête. Il n'y a eu aucun événement, je ne sais pas, aucun, je ne sais pas, dans Angola, où il y a qui va contribuer à les Alati. Les Alati, depuis Angola, les Angola. Parce que, non, c'est rappelé, le mot événement est belé, Salama, va plus dans la carte de l'organisation. Et Salama, où va contribuer à tes Alati. Mais au moins, tout le monde a assisté, a associé Bino pour ne pas avoir mawa. A tché volonté naïe pour boler là. Mais moi, bah, ça les lier contre boule, bah, qui va se réunir pour nous combattre le logo. Peut-être ça, pour nous soutenir 4 cabinets. Raison pour laquelle l'évolution est là. Donc, on est combattu, on a la CPL, on a des marches à combat et plaire. Et plaire parce que, nous avons un plaisir. Ceux qui battent se réunir, on a sokoli pendant l'anda on est à Maya Somba Rabini. C'est qui va de place mon pour nous remettre ma sur la bino quelque part vous comptez. Peut-être des marches au cosa la tête mais bah ça on pour la bino. Donc c'est dire tant on va passer décider tout ça les lors mon pour essayer que bah y bino besoin exister. Alors tout simplifier ma cam. Tout simplifier ma cam. Le père est que non au-delà de tout. Donc il m'a tête sur ma cam. Donc bah y au-delà de tout, qui s'en a solité, tous à la spécialité. Déjà, on a un macaron 1000 kwanza. Macaron est salama 500 kwanza.
mais le kwanza sur une topé c'est une cause après sur on a des bières tout ça va réaliste bière mon ingénieur vous avez 300 kwanza donc ça veut dire mutana et le ko perdre traité dimanche wana c'est bon nanu ezala te na ngola na makambo donc ce qui va te pas comme ça mon lelo parce que ONG Timba Makolo est commissionnaire donc ça veut dire bah tu vois pas ça maman lelo parce que bah il ONG pour bandi ko exister et ça démarche bien et démarche bien pour ngana osinga ONG ga vous supportez déjà. Oui, ezokende bien très bien. Ato sangani biso bato ya ONG Simba Makolo na bandeko na biso et mono vivant pour na organiser toye balolengi tokolela ndeko na biso Janify yangonde esangisi biso. Bon ba difficulté vraiment isa penate parce que entre biso ONG na et mono vivant tout cas tous vraiment ensemble na lisungi na nzambe no sezo tambora malamu eza organisation bana kala e salamaka e bani ndeko janite e salamaka tout le temps e ko suka pe na ndeko janite bon conseil za kaka liwe za nzela biso nyonso mukane ecclésiastique which lobby mutu azali maître souffle na ete eza nzambe nde mutaga maître souffle mutu ye mutapesa biso ndeko jani ye pe mutazuye lobe ko zala ngai lobe ko za pe bandeko obatikali. Donc, il a tout le courage, bonne continuité. Dans le moment où tu perds des konabiso, oyo ya kati penza mange to za mboka bapaya mais de konabiso. Tu perds des mutu munene, organisation vraiment isa malamu. Organisation que le malamu bazola de la makamfoma malamu, bande ko baza ko sensibiliser, sika to kolela de konabiso, nyonso eleka vraiment très bien pour azan de konabiso. Nyonso releka très bien na kimia nyonso eloka na kolo bayangwana bon wana vraiment na koyeko tanga bango te parmi basi pour moi si azawaza mama zawaza la kala mawa ya na motema o amema fardo amema mwana pendant 9 mois libumu na e mama ya solo moi si ya solo o aza moi si ya libala ya solo jamais koyeko sala eloko wana basi basala makambo wana baza ba missionnaire aza missionnaire magaza mbai na ndako aza na biti mobo afande na mbali wana mais moi ça solo jamais arosa eloko wana ta mukete ya wana lelo na ko bakala ba mama oza moi ça libala zala vraiment moi si ya libala solo et non pour l'intérêt moko bo quelconque non ya na ko koloba boy sika to kufeli parce que to kufeli mutuma munene to basi ba ko lata bilatela te ala telebiso ba chuna baby ala telebiso ba bilamba eza serci ala telebiso bilamba mo eza transparent po ba mibali bazana ba ko non la telebiso d'une manière décente et la mano ezala bien robe no bien pantalon no bien et ça bien makasi c'est ça. Ya muito importante a gente que sabe programa como que tá caminhando. Então, aqui sempre estamos chorando sobre grande artista, o Janify. Na verdade, estamos esperando o programa, porque o Hobbit já vai sair lá da França para o Congo. Então, estamos convidados sempre lá, aonde vai se passar o Hobbit, aí nessa salão de festa junior, aí no Palanca, quase no Kimbangu. Então, nós todos estamos lá, temos Macau que nós vamos comprar no valor de 1000 kwanza e você vai ter direito de duas bebidas que pode te ajudar para refrescar um pouco. É só isso. Yeah, o comportamento tem que ser bom porque aquele sítio é sítio de chorar, não é sítio de alegria, mas vamos chorar com a família e todo artista. Então, tem que vestir muito bem. Se você tem fato completo, bonito, você pode mexer, é muito importante. A mulher mete uma saia bonita, uma roupa qui peut agradar as pessoas. Só isso. Merci beaucoup, merci notre Talabiso. Réunion où ezaki réunion stratégique où ONG organisaki na branche naie et mon vivant de se réunir juste pour n'enrouler kosolola to ba ndenge nini makambo et puis programme ya matanga ndenge eko lekela et puis un jour enterrement na place où biso to organisé pour la matanga donc yebela comment ça va se passer donc raison de se réunir vraiment yango wana et puis tout cas na jour ya malonga penzate parce que corps si j'ai une bonne mémoire déjà mercredi corps raison na Kinshasa donc ce qui corps comme kin je ne crois pas que na morga kine mais la lisoso donc tant mususu na fait la semaine prochaine déjà to kunda papa na biso Janif bon tout ça déjà communiqué parce que ceux qui en communication
Nanga to ngane na pesi information te ko remeroya mercredi. On son apesi programme wana parce que tous en vraiment en collaboration na batu ya kin et puis tous en collaboration na famille. Tous en collaboration na bango nyon surtout et tous a penza liloba moko. Donc voilà. Nanenga kin famille rolela na ba comédien place matanga la biso awa to rolela na junior na famille. Non c'est na ba femme nyon so ba zo macaron. Ba zo macaron parce que une fois macaron na yo déjà c'est bon. Makambo nyonso e rosalama très bien. On a sengeka yango wana. Déjà organisation ndenge rosalama ordre rozala et puis toza mikolo to ngaplo sala lo mo te désordre ezala. Donc là on enseigne pas tout le monde. Tout ça effort, tout ça na macaron na biso pona eza moyen moko ko sala ke o compatir na ndeko. Donc naza wana naza place makambo ezo se passer. Naza na macaron na ngai naza en ordre. Donc, une fois du macaron na yo, les am moyen au sala qui même sur vandi pour ba servir yo et logo ya romela. Donc voilà. To senga ki bande réunion surtout, tout c'est compliqué tout la taka pembe. Parce que vipe conjoncture ambo les am mo bulu, batu ba luka koto bo sala ba nini ba teni, ba uniforme ko pesa bande comme sou moi kokoso. Mais to senga pas bande réunion tout pour tout bimana biso uniforme biso nyonso to la tikara pembe no so ba jour wana to la takara pembe au sala biso courage ainsi va la vie. Donc liwa nenge kobota mezo faire partir na étape moko ya vie na biso nenge moko pe liwa izo faire par na étape ya vie na biso. Donc ata to boya ki papa janya kufa lelo to utara lingaki atika biso kaka. Donc Nzambe peut-être ajijaki bon voyage na ena mokili esuka ndenge esukeli wana pona biso totikali courage la famille courage pas bana Nzambe za papa ba orphelin oui physiquement papa biologique kei mais papa oyo akotika biso te vu na biso mobimba izaka Nzambe de papa na biso. Donc courage na famille courage pas bana oyo atiki. Donc voilà. Muito boa tarde família. Nós estamos acá como não somos da ONG, estamos aqui para apresentar o nosso ONG neste lugar em Luanda. Agora, nós já sabemos que temos problema do óbito, acabou de falecer o nosso artista, grande artista, Janify, é por isso nós também estamos aqui para chorar naquelas famílias, porque a Bíblia disse, chora aqueles que choram. É por isso nós também estamos aqui para chorar na família que a perdeu o grande artista, nosso artista Janify. Nós também estamos tristes. E é por isso nós estamos aqui, estamos a fazer uma preparação para chorar nosso artista Janify. É por isso nós estamos aqui. Agora, o meu pensamos na família Janifal, e nós sabemos que esses problemas acontecem, dor mesmo, para perder mesmo o grande artista como o Janify naquela família. É por isso, para mim, estou pensando pensamos naquelas famílias, em condolência. Agora nós estamos aqui para ajudar também aquelas pessoas que estão mesmo aqui em Luanda, porque nós estamos aqui para saber qual é o tipo de formação, nós podemos conversar nas calmas. É por isso nós estamos aqui sentados numa reunião do ONG para tratar aquele assunto mesmo, porque nós queremos calma, porque aonde que tem o óbito, não queremos confusão, não queremos os problemas, não queremos discussão. Aquele dia, eu acredito que aquele dia Deus estaremos junto conosco. Nenhum problema vai acontecer para nós, porque nós queremos chorar o nosso artista Janify nas calma. Por favor, família, e nós sabemos aí também no Congo Democrático, estamos fazendo grande preparação para chorar nosso artista Janify, porque nós também cá em Luanda estamos a fazer uma preparação. Muito obrigado, família. Deus vos abençoe. Tchau. Merci beaucoup, mon boss Deo Nzinga, papa Deo Nzinga la Katsa Suisse, pour la musala malamu oyo. Ozosala ba matériel ya kitoko. Merci vraiment. Bino mo bolande biso ndenge nini réunion eleki to mabongisami ya matanga ONG junior
Chimba Makolo et Bongiseli Biso donc bilongo bomoni bato tu balobi bato bayoka portugais naza sir besoin information la vino très bien bato bayoka appel lingala besoin information la bango kitoko merci beaucoup la babambre tout moni vraiment ponctualité boyende zalaka babi organisation eloko ya malamu babongsango malembe kino bato baromona kaka eloko mo ya kitoko to sepeli vraiment la présence ya mututu bo s'abonner en tout cas to pesa bino isusu ba information nyonso kala mingi te balobi numéro la biso eza wana soko za na événement na yo ozala anniversaire mariage coutumier matanga ozali banda ya mboka ozala Europe Afrique Asie tout partout contactez biso na numéro wana to sala au service au monde ba image na okitoko toza wana déjà service na biso eza wana na ingénieur Montréal Patrick Ngelamao autrement dit Mulumba la profiter kopesa toko souhaiter joyeux anniversaire motama elambu na yo Gradi Ngelamao lelo mokolo la oba bisepela mela bina sala nyonso kosala mais pesa matondo kaka epai ya Nzambe po ye alingaki oza la vie na pression vraiment ba joyeux anniversaire la yo la bosanité bato nyonso toza la mois de la femme en tout cas la souhaiter ba bonne chose epai ya ba mama o nyonso za mwasi la souhaiter vraiment makamba malamu la yebi ke lobi eza dimanche déjà tozo clôturer pour la dimanche à suka ya moi ba mama ba bongisi ba makambo ebele partout pour ko clôturer moi la bango en tout cas la bolingo nyonso na souhaiter bino de bonnes choses na mama Claudine Mampuya ici kozali na pesi mama Étoile Yolande na pesi ba mbote na pesi ba mama nyonso mama Charlotte Mampuya Mado Keti Michokoto la pesi Bambote la pesi Salvador Jessica Bambote famille Mbumba famille Ndamba famille Mbenza famille Mampuya la pesi Bambote ebele na bosanité boss Majeko Michel Majeko na pesio bambote la yo bato nyonso balinga ngai na pesi bino bambote na bosanité na pesa mbote la ngai epai ya Queen Judith Leighton mwasi ya pembe na kati ya Londres na pesio bambote belé na bosanité boza ebele à la prochaine émission na rozwata na dédicace bino po esala bien merci. Mituna na libota, o Yesu ya